Et baïki borolanda partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube le message le no matali politique topé actualité mboka na biso Congo lelo penza mboka ezali kotambola penda na mwa nungu mboka kotambola penza malamu te hein to sola lelo sur ba question d'actualité na mwana mboka honorable Muza azali moko na kati ya Lamuka pe na kati ya ICD parti cher ya mwana mboka Martin Fayulu na penza to sola matali politique ya mboka na biso ba question d'actualité ezali kotambola ndakisa consultation openda et kosema mikolo ezali koya union sacrée est-ce que Lamuka bakokende to pe bakokende te to sola penza na mwa crise ezali na kati ya FCC cash pe ba question d'actualité musu ezali kotambola mboka na biso Congo elongo na honorable Muza otopesi déjà mboto no mbote mama na ngai mama oya ngai mama journaliste na pesi yo mbote pe na pesi yo merci pour na opportunité yo pesi ngai pour na kolobela Congo pe kolobela pe population na biso bayeba maye mazali koleka na mboka oya biso République démocratique du Congo. Oui mwana mboka toko lobela Congo lelo Congolais nyonso penza azali préoccupé na situation ezo leka na mboka na biso Congo otali kuna na Assemblée nationale Azaria Souroube wakuna ko beta monoko mingi mako senga démissionner OK kuna otali makambo consultation otali makambo ya FCC kuna penza peuple akolala malamu te consultation nationale au chef de l'État annonça qui après prestation à serment après discours na état de la nation Félix Antoine Tshisekedi azonga ki déjà utaki kuna na mboka Braza aza déjà na kin caractère ko banda consultation pour na bino bayi Lamuka consultation na ndenge et annonça qui chef de l'État boyamba ki en lolenge. Merci beaucoup maman journaliste. Je pense que olobeli likambo ya minembwe tokotika te parce que mboka ekoki kotambola na ndenge ya buluyeke boyete mboka ekomi na buluyeke moyeza te okomona mokonzi akei na este alobi ke ya yebi makambo wana te okoyoka ministre ya alobi ewuti nde na gouvernement assemblée kobenga ye donc omoni mboka ekomi na buluyeke. Mais oui, Bimboko yo bato ba démissionnaka te. Mboko yo ko démissionner zalaka lokola nde o memi ngambo. To ebite démocratie oyo biso nyonso tolinga pona nini ba principe ya démocratie yango tozali ko tia yango pembeni. Ozomona mboka ezo zika pona bazuzu mbo misato babomi mboka. Ba kolobata te mais mboka ekomi boye to démissionner ata ko démissionner et le côté. Kuna na assemblée wana to zele le côté. Tozele le côté na assemblée wana assemblée na lobby papa ndeko Moindo Zangi asali mosala oyo ya kitoko oyo élu akoki kosala pe na betelie maboko na pesi longonya na pesaki pe déjà longonya mais oyebi bandeko wana bazali na solidarité moko ezalaka contre la République tango tokolela milembwe tolobi tokende marche au monaki ndenge ba panzaki biso na gaz lacrymogène pona ko sala marche ya ko soutenir bandeko na biso ya minembwe pona ko sala marche pona ko unité nationale ndenge les soldats du peuple asenga ki na population mobimba oyebi ndenge suga ki na Kisasa mais ba congolais ba bravaki ko banga wana pe tozalaki na nzela lelo minembwe ko kende te commune wana e ko sala mapete na lolengo bango balingi soki eko respecter mibeko ya mboka eko sala mapeto ko soutenir mais oya ko kende en katimini bobengi ba député mwanda boboya bobengi ambassadeur yaka bobengi mutu boye yaka te mboka ko tambola na bulu yeke ya molengi wana te lelo to komi na ba consultation oyoki président Tshisekedi alobi à consulter moi non à lobby à consulter bato oyo ye a monique bazali na représentativité tolo baboy hein ba poids lourd tolo baboy hein muka pe ba poids lourd bayebani yango nazoyebisa yo te biso na yo tozo analyser discours te hein bon déjà initiative ya ko consulter za malamu et za malamu initiative ya ko consulter parce que ebike
ko consulter déjà lokola yandimi ngai Clément Mouza na sepeli parce que tangu tozolo ba mikolo nyonso ke mboka eza na crise hein tomona ki bandeko mususu avandi na sanzete crise eza wapi hein ba fanatique baza kozela discours toyebite ya lolenge nini ba fanatique mais baza très déçu na lobby ba fanatique baza très déçu mama biso de solana bango yo po solana bango baza très déçu siko ba bandi ko telemela consultation mama soki nga oye awa na bureau na nga oye ko consulter nga na ko pesa yo avis eza dialogue te consultation mais oyo ki lelo ba ressortissant 2 association D soutien D mususu na monia wa bazo tambola na ba fanfare bango pe il faut bakende oh nani bakoke bana balobi consultation boko pesa ba avis mama tozo analyser mais yango discours yango balobaki nini voilà ce que le président Tshisekedi a dit et le Kwaliboso a sali constat que na likambo ya coalition oya yena FCC cash makambo ezo tambola malamu te pembo ke kangami donc moi poignet ya bato na FCC na cash basali ke mboka lelo et baby peso continue de kobeba yemoko asali constat ya échec wana atali alobi oh mais ngai ata accord ngo eza ya ndenge nini ngai na kolanda ne makambo yo ya mboka na occuper accord te accord ngo na yo journaliste na congolais oyo bakenda ko signer ye na Kabila biso dossier de moniango population monata senga lemba to mona ngo pété mais to koyoka Emmanuel Shader Abiazaki témoin biso to monate mais omoni makambo yo nyoso eye pour na élection ya mabe salamaki na mboka batu oyo population a pesaki lokasa babimate lelo to bomba te mokonzi asali constat d'échec lelo moya saleza te pona nini bloqué te bloqué na nini ba bloqué na nini c'est ça ko bloqué tangu bango bakendaki ba dangi mokili mobimba coalition nini mususo balobaki nini passation civilisée kasi yango passation civilisée ngo coalition ngo yango yote mama ndunda soko loni ndunda okobuka ndunda lelo tozana problème ya légitimité oyo tozana ngo na mboka lelo ba assemblée provinciale nyonso ya République démocratique du Congo 26 ya Kabila assemblée nationale ya Kabila Sénat ya Kabila gouvernement Kabila mama bosa na coalition ti oyo bondimaki boyokanaki bolakisa biso te bolokibi eza accord à coalition passation civilisée omoni place memi biso lelo ekobonga te mama na lolengo bango basaleli wana parce que tango yo sali eloko objectif nango tolandi ndeko ministre moko aleki na télévision alobi que objectif nango ezali pona kozwa majorité parlementaire mais congolais bazo sakana na congolais mais honorable Mouza na kati yote leo to okende na concertation hein tout ça la pe concertation to salango ba consultation ngo ba dialogue ngo to kenda to mona ya abutisa pe na eloko te est-ce que to li yokana ebisa yo mama Mobutu asala consultation nationale oyebi place memaye Papa Laurent Désiré Kabila asala consultation nationale esuka wapi et comment que même ndeko yonga nazana ye mon ami je croyais qu'il était congolais alors qu'il était oyebi place mema biso ndeko Kabila sala ye ba consultation mama oyebi suka wapi tozana besoin ya faux dialogue te tozana besoin ya ba dialogue ya partager pouvoir te on en a pas besoin moi na mboka Martin Fayulu yokanga bien mama tango to witi na élection oyo el memi biso na situation oyo parce que oyebi élection na mboko oyo ezana calcul électoral du Congo oyebi yango calcul électoral du Congo. Ah, ce qui peuple a pesi yo ba voir motoba na saigné kokoma 600. Ce qui est na cour constitutionnel
et kokoma 66 000. Donc Seigneur Salara calcul oyaye. Cour constitutionnel Salara oyaye. Peuple sa pesa ki oyaye. Résultat nango boulouye ki otoza nango lelo. Yo mona ba député na cité. Yo mona bango maman. Si ba ki vacances parlementaires na bango tito. Qui sont pour Otomboli? Qui sont contre? Na suka sanza ba maman bazo kufa na nzala, bato bazo nyokwama, akeka razui moi lomeya na e. Oyo population a votaki ba bimate ebele. Conséquence nango tozana parlement oyo tozana ngo lelo. Ye moko mokonza mboka monyango ti. Sikoyo objectif ya likambo eza tozwa majorité parlementaire. Yango na zongi selio na nzela ya proposition de sortie de crise ya mwana mboka Martin Fayulu. Oyo azalaki candidat ya Lamuka. Penanzela ye en tant que candidat ya Lamuka a discuté na bande konaye perche proposition ya sortie de crise. A Monique mais yango na yebisi yo maman. Oyo nyoso bazo salo yo erobonga te. Est-ce que Congolais en a besoin de partager pouvoir? T. Bisoto lobby na proposition ya sortie de crise solution ya mboka lelo. Ezali FCC cash bovanda kuna. Lamuka bovanda kotoyo. Problème ezande yango na lobby mama yokangai. Problème ezande wana. Problème eza babiloko ya kokende ko débaucher te. FCC ozana majorité, ba député combien? Toza 382. Na 382 wana ngana luka bakozwa bango ndenge nini? Kanyaka soke bimité. Mboka tokotonga bongo. Mama, solution ezali to vanda. FCC cash ovandi kuna na batu na yo mulongo na yo soko zana bango 1 million yo moko yebi. Lamuka avandi boye na batu na ye to sali ba réforme. Ce qui to sali ba réforme ya Seni. To sali ba réforme ya cour constitutionnelle. To sali ba réforme na makambo etali sécurité yebisangai. Pena kati ya proposition de crise lobami. Makambo ya ko partager pouvoir ezate. Bino FCC cash bozaki batuna bino ya coalition bo diriger. Biso to sala obe ba réforme. Pona nini ba réforme? Pour que makambo e komeli biso lelo, lobby e komela biso te. Maman, Congolais ko soutenir le loka bongote. Consultation. Okomona yo kolanda télévision. Nanga batu bako welela. Ngai biso ba ressortissant boye. Consulter boye. Biso jeunesse boye. Biso boye, biso. O ba ebi ke na sima ya consultation na mwa gâteau ko zala moto nyonso ko kabola eteni na lenge ba imba na boyi yango. Ngai. Ngana za héros vivant. Ngai nazali moko oyo ba yiba ngai kuna na cour constitutionnelle. Pe muto azala na 200 voix abima. Lelo tozana groupe ya bateau 31, bateau ya 17 000 voix baza, azali banda. Muto azaki nango 150 akomi kuna. Bateau ya ba 6 000 voix bazali, bateau ya ba 10 000 voix, bateau population pensaki manda. Donc toza ba héros vivant, lelo tangu mboke komi boye na bulu yeke, eza pona biso ba invalida biso, biso ba oyo ba héros vivant. Mais tokoki kozala na motema likundu te, passion ba monisaki biso, ba monisaki yango peuple lobby. Pe bazali komoni sa peuple lelo. Conséquence nango ezali lelo mboke komi na bulu yeke. Te to sala makambo bongo te ko bonga te. Eko bonga te makambo ya koluka majorité parlementaire. Pe na ndenge ya mibeko na biso mama eko zala possible te. Soki za na bato yo batamboli batamboli bazui ba influence, bazui soki mosolo soki nini, bake babandi ko kosa ke to kozwa parlement, bazo kosa bakozwa yango te. Mais les lots qui n'angambo na bino Lamuka, c'est comme si baza d'accord. Tout le monde écoute un peu. Moïse Katumbi, baloba qui était bango dans une spéciale position te. Kuna coordonnateur sortant Adolphe Mouzitu ya le biloko la. Félix Antoine Tshisekedi a reconnaître penda crise ezali na mboka bango bakoki koyoka ye. Mais nangambo a décidé nangambo Martin Fayulu c'est comme si yé a boy penda ma matali consultation. Merci maman. Yo la interview nanga, je suis un acteur politique. Nazo pesa yo mayele o yangai en tant que mutu, en tant que Congolais, pe oyo na yo kaka batu balobaka. Parti nanga décidé et kosa la déclaration nango. Et koloba mbala mususu na makambo wana ba moni boni. Mwana mboka Martin Fayulu akoloba mbala mususu na makambo wana ba moni boni. Pona nini azali mokambi ya Lamuka na ngonga oyo.
Olandinga ya mama. Donc, na moment où ekoya, bokozwa déclaration ya soldat du peuple, bokozwa déclaration ya parti nangai SID. Mais le kola tozo acteur politique tozo analyser, tozo mona mabe oyo ezo ya na makambo wana. Ce qui parti nanga eu décision oyo rozala contraire na oyo ngai. Na kwa su yango wana ne démocratie te, mais na makambo yo expérience politique oyo toza nango. Biso to tambola na mboka oyo nandiko oyo aza mokonzi mboka. To tambola na mboka oyo na UDPS ba cousin na biso. To bunda na mboka oyo poto arracher démocratie oyo. Batu oyo ba bundaka avant bazali. Biso to yeto kuti bango, batu bakufa bazoka basala makambu, même pouvoir oyo, bango bazako mona ke pouvoir oyo ya kobomaka batu. Mais bandimi basala na bango. On ne peut se rappeler pas si penza coalition FCC cache wana atako lelo ba na crise biso pe toza pepe biso to kamwaka to ebakate un jour moyini ya ba congolais Kabila kabanga ko zala penza ko sangana na parti ya démocratie voilà na yebisa yo mama soki to kenda ki na ba élection ezate po to zaka na constitution kitoko ndeko Kabila alinga ki élection te na 2016 soki ba sangote nde to kenda élection te. Voilà les kambu oyo lelo mwana mboka Martin Fayulu azoloba na plan ya sortie ya crise. Crise ezali pe crise angweza ya monene, crise angweza multiforme ndo to benga na français, c'est-à-dire que ba domaine nyonso ya mboka makambo ezotala mbola malamu te, bana kelasi bazotanga te, yo yebi makambo gratuité lelo ndenge komi. Sécurité ya mboka ezate, nzela na mboka ezate, courant ezate, mai ezate, transport ezate, nyonso pasi kolia pasi, nyonso pasi mama. Mwana mboka Nalinga chuté maman. Voilà pourquoi solution les lots. Oyebi que moi namboka Martin Fayulu a problème na crise oyo. Oyebi yango. Oyebi que moi namboka Tshisekedi a problème na crise oyo. Oyebi yango. Oyebi que moi namboka Kabila a problème na crise oyo. Tolobi boye crise eza batwana. Lamuka na FCC cash. Soki toke to baluki suka nango to kozwa solution te. Ndeko Kabila a géré mboka. Te population mona ke zala mabe. Mais yo mona ki résultat o ebima kuna na assemblée. To lobi boye, to boaka mutu te. To boaka mutu te. Naba oyo basala ki 18 ans. Naba oyo balita 37 ans. Nabiso ba oyo toza na lutte ya solo. To vanda. Bato yonde baza problème ba ya. Mais ma pas, yo za problème yo moko. Oya obengi sabaninga boya bokosala makamnini eloko yobima te yango omoni tozobelela bandeko ba pasteur bandeko ba sango bandeko ba sage ya mboka bandeko ya sadek bandeko balingaka Congo bosunga biso tozana makambo ya biso bango bazana makambo ya bango peuple azomona ke mboka ezotambola malamu te pezo beba chaque jour mboka ezobeba davantage. Donc le loso que robeba na 8 le bebe comme na 9 pe tozo kende kaka sena kozinda. Voilà pourquoi to kende na sortie ya crise total la place hypothèse ali to sokola pota to chakisi ce qui ekozala boye ezako lokola pota sokolité o chekisi suka nango to kozonga pe to lingi makambo ya partage à pouvoir te hein l'union sacrée autour de l'action gouvernementale. Papa. Mais gouvernement, tu es FCC caché. Alors, biso tu es côté de makamni. Moi, mboko na ba muza na kati yote. Kaka na kati ya bino la muka kuna baza ko akize la muka na FCC baza ibongo même moral. Selon lisanga bongango azali pe proche ya kati ya la muka position na bino eko yeba na te. C'est comme si ndesi pe kaka boza même moral na FCC. La muka zalaka ya Moïse Katumbi te kanga yango lelo. Eza ya Moïse Katumbi te. La mouka eza ya Jean-Pierre Bemba te. La mouka eza ya Fayulu te. La mouka eza ya Ndeko Muzitu te. La mouka eza ya peuple congolais. Pelelo eza état d'esprit. Biso population de tokrea ki la mouka. Peto lobi bo trahir biso te. Biso population neto sala la mouka. Oko yoka déclaration ya la mouka. Biso toza ba membre tozo pesa ba opinion. Ndenge yozo pesa ndenge tozo zo pena cité. Mais déclaration. Bako sala réunion te. Tokoyoka pe position ya la muka. Soki peuple s'appelle na moto. On a position de si Moïse Katumbi tout monde a sous position na kati ya la muka. Ozine Ndeko Bemba position e ba te donc la muka etikala kaka. La muka ezali ya peuple. Non. Non, maman. Tokendaka na ba division te hein. Division bongisaka te.
pour moni bateau ya FCC cash tango ba côté na division comme yo be bakale tala moni place soki na yebisi yo que l'amour eza état d'esprit l'amour eza peuple congolais mutakola ako décider na lamuka alors makambo yo ya union sacrée moi j'ai connu l'union sacrée j'étais encore étudiant mais to lobela yango lisusu te na yebi ils sont réalliés na yebi makambo wana nyoso na yebi ba force à changement na yebi nyoso wana nga na yebi naza moko oyo lelo na koyi ko pesa histoire politique ya combat sur terrain pour que tozwa démocratie muke oyo tozwi lelo naza moko oyo na partout nango na yebi te marche nino tambola na Kinshasa awa utan kondo Tshisekedi nga nazala te na yebi te je suis vivant par la grâce de Dieu. Donc tout ça moko ya ba héros vivant. Alors voilà maman makamboka tokoyi ko saka nango te. Makambo ya o ya ko débaucher, makambo ya ko luka o. Non, d'ailleurs, ceux qui sont dans conseil o na koyi ko pesa. Parce que au moni réunion ya conseil des ministres est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Oyoka kyangwa ponani. Ponani. Oyebitina Boulou yeke maman. Boulou yeke. Honorable Mouza, tout le bano ma metali de obeti pe marambo etali débauchage tout le bano kati ya PPRD. O le PPRD bazai ko accuser IDPS ba ko yiba bato na bango na mwa mosolo. Donc ba yibi de mo bato na bango bazaba ba IDPS ba ko yiba bato ya PPRD. Hein to yoka ki ndeko Ferdinand Kambere wazali pe moko ba bazoko dénoncer bazai ko dénoncer tentative ya débauchage ya ba cadre député bakede mais ba imboka ba se poser ba question ba bitango Kabila bande ko yiba biso opposition to mona bato Kabila yiba bazebe na kati ya FCC lelo opposition le barate boni PPRD lelo ba komi ko attaquer IDPS po ba ko yiba bato na bango bien bato yango ba kena ba kaka na bonne voie na yebisi yo ke so oloni masango mama obuka masango oloni ngubo obuka nguba soki bake basali ba débauchage ndenge yo zolo ba wana c'est-à-dire que ba bimisi mosolo corruption ça wana état de droit yango wana état de droit o yolingi o yonga peuple na c'est ça marana na corruption maman super omona la muka ezala ngobiente na kena la cash soki ozali na parlement basala ka déclaration ya appartenance ozana opposition tozana majorité tozana non inscrit naza moko na vanda kuna na zape moko yo na participa na kosala mibeko oyo wana ya parlement ezala kabongo soit tozana non inscrit soit tozana opposition soit tozana majorité soki ngongo ezala ki na lingina tangela yo na peso développement ya article 26 ya règlement d'ordre intérieur to ya 54 na ngana pesa yango lokola ngongo eza muke na pesi moi résumé wana olandi mama oko osala yango carrière mobimba dele nyonso ya 5 ans yo osala yango soki lelo bato akeke majorité baluka te majorité koki ko baluka na nzela ya ko dissoudre ensemble soki ba conditions eza réunies majorité koki ko baluka na nzela ya ko dissoudre parlement et que élection ya malonga esalami voilà pourquoi biso to présenter point de sortie de crise tolobi mboka etamboli malamu te pona nini pona ba élection etamaki ya mabe e ko landa biso boye pe to kokota makambo ya FCC kashwana te o ya ki azui boy o ke mbwa o ya kinako swa kuna o mbwa wa ke ko swa kuna suka nango ozala nini ba moni bango moko lelo soki muto azo ya zo sala constat d'échec président zo sala constat d'échec mais bolinga lo bali susuni a sali constat d'échec pe a moni que il faut à consulter consultation za dialogue te consultation na ndenge na nga na boyebi na nga muté consultation aussi kowelela nde kowelela bato balingi bazwa pouvoir o bango bazana ngote pouvoir eza ya peuple to kozonga ba élection mona mboko honorable Mouza ozali pe moko ya bavocat minene na kati ya mboka na biso Congo lubano la matali violation de la constitution o ba FCC ba ko ba été chef de l'état a violé constitution na renommé ba 3 juges ya cour constitutionnelle oza mutamibe komeka na ko expliquer ba imboka poto ko comprendre te hein cour wana ezaka na 9 juges car 3 baza 6 bazaki déjà il fallait ba bakisa 3 pour ko ka 9 boni ba ko ba été Félix Antoine Tshisekedi a violé constitution maman na ndenge yo osalaka musala oyo yo ki journaliste oza journaliste osalaka makambo ya politique eza na place oyo epekisami ke muta démissionné te epezali lelo mboke komi boye likambo bazuzi baza obe misato bakoki ko démissionné te mboke eza na besoin évoluer le pays est bloqué makambo wana bango oyo bazaka FCC cash baza bango mibale muninga yebisi oke makambo oyo sali au violer muninga lobi bako prêter serment ba oyo baboyi oyo ba oyo bakeko ndima kuna
na assemblée ba ke sala bobenga ngoni prestation à serment. Hymne il y a parti politique na kati. Hymne nationalité, hymne ya parti politique. Extrêmement peu ya kala hymne ya PPRD mama rappel ba série wana la présence ya PPRD zaki malamu. On nous peut imiter que par exemple ya malamu. Tala lelo mama constitution ezalaki violée na ndeko Kabila to bundi nango titi to yena ba élection. To kolinga te constitution ezala violée parce que constitution ozomona na kiti mungongo constitution ezali mobeko likonzi eza mobeko eleki mibeko nyonso c'est-à-dire que oyo yo zalaki ko penser ya mabe na oyo ngana zali ko penser ya malamu na oyo ndeko zali ko penser ya malamu bazui basangisi yango le pacte républicain oyo tosala na mutoki pe na makila ya ba congolais to wuti nango San City mboke kabwani biteni na biteni to ye awa tosali constitution na se ya mbula pe bandeko mususu ba votaka yango te. Mais lelo tala ndenge mboke kokufa parce que mutu alingi asala lolenge na ye la bataille mutu azwa cour constitutionnelle mutu azwa seni donc batu balingi ba gagner ba élection en avance donc tika yango te peuple oyo congolais assis à Lakisa poto zo indépendance nous avons insisté pour Mobutu Akende nous avons insisté poto zo ba élection na 2018 awa nous avons insisté et nous allons insister parce que mi beko ya mboka elingi bongo bo moto elingi bongo pona nini obebi soto sufraka chance kutu covid dango yo eye komonisa bolumbu penza ya mboka pona nini population ifa sufraka mama oyo atekaka masango mwana na yako iko koma ministre te mama oyo atekaka nguba mwana na yako iko koma député te obe bango mbula na mbula yenda ko bima ministre yenda ko bima sénateur yenda ko bima député national yenda ko bima ministre de décentralisation kuna che mwana kuna pesoki ndenge zalaki pa ya ndeko Mobutu bureau ache pona nini obe bango po balingi mibeko ezala taillé sur mesure. Non. Honorable Mouza, lelo oyo autorité morale Joseph Kabila Kabange ya FCC mikolo leka ki mokola lundi ya bengsaki bato nyonso ya regroupement ya ba parti na bona kati ya FCC ba kene kuna kinga kati lelo oyo abengsi ba député pe ba sénateur ya FCC kuna kinga kati babi oyo nyonso ko yate donc ba longoli aza radier pe ndenge toko yoka plus mwabilu ba longoli na WhatsApp na bon groupe WhatsApp ya FCC José Makila Jean Lucien Boussa bazali mo ebele o ba longoli bango ba retirer bango na groupe WhatsApp parce que ba ko tosa mibeko autorité morale te boni oyo ba msuba baza pembeni ya Kabila ba docteur ba professeur ba mikitisaka na mutu moko o penza agera ki ne pe mboka malamu taza exemple te pona distraction nyonso nazo mona distraction ba yebi eloro nini basalaki FCC cache bayebi nini basalaki na nzela ya élection oya mabe mokili mobimba e wolola biso congolais a wolola yango bayebi nini basalaki oyo bazosala distraction tango biso tozolela minembwe bango baye na makambo nyonso tango tozolela este ya mboka ezokende batu bakokufa bango baye na makambo nyonso tango tozolela rapport mapping bango baye na makambo tango tozolela tribunal pénal international pona Congo bango baye na makambo distraction monene solution eza moko soki nani bakenda ikokanga photo soki oyo ba radier na groupe WhatsApp bazo diriger mboka malamu so de muto bande banda esilaka tokokende nango ti 2021 nzela awa na mboko tomoni batongi tomoni mituka ememaka bato tokoma kotambola na bawewa na ba le whisky biloko ememaka biloko so wapi awe koma komema bato misatu na liboso pe gouvernement ekotala bulu yeke koti na mboka maman la solution soit plan de sortie de crise oyo elobi biloko mingi te boya to sala ba réforme to bongisa voilà réforme en français to bongisa oyo ezalaki ya mabe to bwaka oyo ezalaki ya malamu to tika oyo nyonso alingaka Congo pelelo ezala na cash
ezala na FCC ezala na Lamuka batu nyonso balingi to sala ba réforme mais ba calcul politique ya ko nyokola peuple ndezo sala bango sonité to ka sonité soyons humbles peuple zo souffrir pelelo FCC cache ndenge bazo diriger le peuple zo mona mais pona nini moninga oya bino oya zali problème na solution oya zali pe solution alobi boya to vanda pona nini to kende na consultation de sous batu oyo bazo boma mboka eza nani eza FCC kachité et alors bayebani les parties prenantes bayebani alors pona nini ko sala batu rebele mboko l'état beba pamba hein soyons humbles. Mettons la proposition de sortie de crise Yamouana Mboka Fayulu sur la table. Ezali proposition. Honorable Moussa to comme à la fin émission na biso mutu na biso suke ali boye na mamatali binembo o penza biso to kolela ko minembo ko kendete to tikata chef de l'état pe na discours dans le bien ko tikata eteni mukete ya minembo ekende ko yoka o penza interpellation ya ministre décentralisation mo mboka Roberwa o ake déjà 2 fois dans l'Assemblée nationale analyse nyoko ko sala po mingba ko senga démission yozali pour démission ya Roberwa tozali contre démission ya Roberwa soki démission ngo senga mikuna na yebiso na mboka bato yo moni ba juge na o senga banda banda ko yebisa bango ba démissionner so ba peuple to signer pétition contre mais yokati bazuzo ya cour constitutionnelle na senga bango ba démissionner oyo place basala ki calcul oya bango ya ba élection oya bango ya buluyeke bato bazaki na ba 6 voix ba komana ngo ba 600 000 na yebisa bango ba démissionner mboko bato balinga ko démissionner teka obe lunda mona ki tunda ka senda papa na condition nini lui a travaillé sous pression à démissionner qui ngana féliciter ou après sera moni par au travail soko tali na bilili na féliciter qui omoni mutalobi ke naza sous pression à démissionner baza belete na ba gouvernement o abiso to monaka yango na ndeko lunda bululu toye ko mona yango awa pa tunda oui félicitations parce qu'il a quand même osé to monaka er to zalaki na dialogue ndeko Moïse Katumbi balobi soki blocage eza pona ngai botika ngai c'est ça être un homme d'état ozolanda mama mais lelo na makambu oyo nyonso ezo salama bako démissionner te waneza bazole kisangonga makambo nyonso balobi wana bazole kisangonga ko démissionner te toyebite peut-être ko changer mais na yebiso na ndenge batu wana bazalaka oyo peuple azomona pembe boye bango so balobi eza rouge balingi bango ekomaka rouge ndenge balingi makambo ya consultation eloko azomona na polele mais lokola bango baamona keza pembe biso to mona ke wana eza rouge pas kende na pesi position ya parti na ngate na pesi position ya la mukate na analyser comme congolais oyo nazomona ndenge mboka ezokende na dérive pe ndenge nini to vandalisanga Kongo ekokufa tokotikela bana nini Kongo ekokufa mutu nyonso aza disponible mais sakaka biso bayi politique tozomona ke tolingi kozala humble te tozala humble pour na intérêt ya Congo toko gagner pe bango nyonso bako gagner tango peuple akotambola na bisa malamu akotambola na nzela ya malamu sokaza maladi yake na kozwa baso ya malonga bana bakotanga malamu mboka soki ke liboso toza biso nyonso tiaka ta sirage na yo okozwa mpata na yo merci maman na remercie yo ya mingi. Balandi ya Congo Lisanga, merci Penza Bonaki, partout dans le monde entier, à travers chaîne YouTube, le message que le bamno matali politique, actualité en Mboka Namso Congo. Tombé Kibino, moi Namboka, honorable Moussa, vous allez mettre avocat, analyste politique. Moi, on a Katia Lamuka, PSD, parti cher, il y a moi Namboka, Martin Fayulu, et puis un tosola qui sur matali Mboka Congo, consultation nationale, est-ce que Lamuka, Bako Kende, qui moi Namboka, n'enga PSI, point de vue, ye uta kalabana ko sengara to vanda autour d'une table to yeba kuna pe mo mboka Fayulu sengara to ke na ba réforme lelo o consultation ming ba ko mona consultation ko kene na dialogue et puis et comme partage à gâteau kuna zui ministère affaires français kuna zui primature ba mboka o biso to ko lingezaka pour na changement mboka ko tambola bien te courant na mai kutu ko lobate mai na centre ville mai 5 mois mai bimarate lelo to komi kosunga mata na mai ya forage to toki mwandambu
tobikisi mabota ya solo penza to na biso na suka émission. Merci na wale kibongo na sima caméra Lewis Kasonga. Merci na réalisation ya mwana mboka Hilaire Nyoka. Merci na sponsor officiel JBB Papa Social depuis États-Unis. C'est les Tunga de Lausanne. Merci Ming Penza na les barons de Rotterdam mon vieux David Obiango motema ya Mandende pe ba joyeux anniversaire na Merveille Ntingi mum nola na nzamba pambola ngala bino soki nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya.